Patrick Malwavengi. Papa, nini? Papa, nini? Ah, na balobele lobanda kunati. Oh, au monde tant le cas kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, bozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so mo ezali opesanga comme ça na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Mais ngana so ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non, mais c'est toi qui est comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu da tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte à fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi, o kanga muyibi. Nakanga muyibi ko. Papa na lesa bana na musala o papa. Na musala muyibi. Sunganga papa. Na musala ndi. Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance à libéla. Papa, ah ouais, Zandé. Ah ouais, Zali, toujours tinda va coller à avion. Oui, ça là, des jours. Tout ça, pena fret maritime. Par fret, il y a avion, il y a un bien la fret aérienne. Et ça là, des jours. Tout tinda on a 3 pays. Il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, tout ça na commune Anjili, tout ça pena commune Kalamu. Tout ça na A45 avenue Bongolo, na Matonge. Global Express, tout tinda kaba mituka. Na délai à Maï, où ils allaient à bateau, na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Tout tinda rapé ba carton, tout s'en charger na douane ma camion soyo OK récupérer voiture na Kinshasa, ndenge ba récupérer à carton. Kina Angola, tout allé na Palanca, tout ça na Mabor, tout ça na Ojaenda. Na Brazzaville, tout tinda na Point-Noir, na Brazzaville. Tout ça na nini na Poto, na Mongali. OK. Ba bureau na biso ezana oyo place ba bazwa biloko ekomela. Omonia nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans votre 25 Rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka. Les boules zanga suka mokako soa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo chikote bango mais why bana wana Bon message est étant que ban à Dallas, oui, tout le monde dit présence, honorer quartier, quartier za quartier. Fallait qu'on honorer ngo ndenge za la kaka. Yango moni tout ça biso tu wana. Fête ya bana yolo to ezali barbecue kaka pona bande ko ba sepela na été. Bon ezali barbecue bande ko ba sepela na été, mais eza pe pona organisation debout yolo. Papa Séraphin ba présent tout ba avec Kala ba sala organisation ba Toussaint. Wana yolo ba sala organisation. Masanga Toussaint wana. Dalasa makila. Donc ba doit sala organisation yango toye papa pour lui payer wana pour zéro faute. Ya moko dino. Yemoko. Debout yolo oye. Toujours. Alors debout yolo. Ils ont yinda kuna osakala. Ils ont yinda. Ya osakala tse. En tout cas.
nani ozwaki likanisi ya kosala événement oyo? Bon, eza événement oyo biso tomesana biso bana yolo biso bana début yolo chaque année tosalaka eloko toujours tosanganaka toujours ensemble. C'est la famille. Toza kosala eloko moko ezosangisa biso bakongolais oyo toza na étranger. Yango mo bolingo so bana début yolo toalango toujours na mpona bakongolais nyonso tu ezaka mpona bana yolo te mpona bakongolais nyonso tu yamoni bolingo esala mwa moyo esala biso moyo tosangana bolingo lisanga mpe l'amour. Surtout amour, on est là très important. Alors, vous pouvez me dire surprise. En tout cas, la surprise est belé. Bien sûr, on a Yolo Zali de Dallas. Tous les musiciens, ils sont belé. Mais ils connaissent Yolo comme maître Yolo. Tous les grands frères Nabiso, Popo Lipo. Tous les musica Sika, moi à Dallas. Soliste solo. Tous les de Souza. Tous les Junana. Tous les Chamberton. Tozala ba bozi boziana tozala totolai to bana yelo mise ba se belé donc boko ba boya boko sepela et ozala mo na malamu penza donc milulu lelo to ko sepela to kanisa tango tozala ki na Dallas to ko kanisa tango tozala ki na Dallas to na la yolo penza to bina série ya mbiri mabila mansoni lelo to ko bina mbiri il va lango juna jana na mwana serembatia ça au côté yemoko. Et dit nos images, moi na yolo solo. Au moment où on a à la kisi bolingo, aïe, c'est ça amour. Et dit nos images, toujours l'icolo, moi na Dallas, moi na yolo solo. Y'a un moment où yolo kamo est sengo. Donc biso tous aux alliés ensemble. Merci. Alors on est aussi une surprise belé, tout le monde popo lipo, ya poli, na fête ya bana yolo, ya poli. Tant que babengisa kiyo na milulu oya lelo ya letwa. Na bana ya debu yolo ozwa ki en boni papa. Oh mais ça fait plaisir. Ngam naza pe quelque part moi na yolo. Na passé jeunesse na ngami ni pe na yolo. Na yolo. Ouais, maman ba na ngai ya liboso moi na yolo. Donc na foutu la pe na yolo talaka. Ah oui. Donc na moi parti nene ya bina ngana Alexandre moi na yolo. Donc on attend avec Singaboye, venir d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Tu vous rappelez, on va souvenir nous sur Kala. En plus, il y a Poli, il y a Beta Pena Langa Stars. Bien sûr. Oui. Après, bon, on a commis la combat Popo Lipo. Ah oui. Il suffit. Voilà. Comment on a Popo Lipo et bandane la Yolo. Merci à Poli, en tout cas, tous les Lara. Popé Sabiso Bilengi. Merci à Poli. Bon, toujours micro baladeur. Et tout le monde a musique. Alors, musique, tout le monde a gare à Viry Châtillon. Tu as vu que les lots ont fait à début yolo, kermesse, na Grigny et lac. Alors, tant que les canisiwana, babenga ki oyako, c'est plus ça na yolo. Et ça là qui est bon. Bon, là déjà, d'abord, on a parce que ils ont ma belle. Et tant que dans l'ancien solo, on a la ils ont quartier, tu as la musique, tu as battu ma quartier, ils ont les caméras, tu as ticati. Après, venir au monde, tous se déplacer. Ils ont une famille, on monte aux la base c'est japonais, Douce maestro. Douce maestro, pour tout déjà, donc à partir déjà 18h, 19h, tu démarres. Alors, merci pour la présence, tu as dit, nous tigres à batouté. Tout va contacter, il faut pas l'ingérer parce que y a mon arrosant na direct, on a YouTube, on a bébé. Et puis on pense à ça solo. Au moins congolais quand on est aux alarmes, sous mon dessous à baigner, au website pesangalem sous 1 euro, il y a muta 2 centimes à baigner qui pas 2 centimes, et puis il faut moussala. Mais courage na boulot, bande ko batchako le boko po, aux ans engagement bélo foot la d'abord studio cher, et puis batba ko rendre visite ba l'ingérer parce que et on a s'appelé na maman Gisèle Lumba. Comprendre pour la collaboration. Alors, la Milulu, tu as une surprise. Surprise des alliés, surprise des alliés, tu as fait un prophète Janana, tu aurais pu venir sur la Yolo, tu as fait un boulet, tout. Donc, moi, surprise de ça. Tout ça, va bien. Si ma paix bien, ça va décider. Alors, parmi les musiciens, Balani Bazali. Bon, d'abord, on est biso bana Yolo, tout ça. D'abord, Janana Zali. Ve Polipe étant qu'il y a Ganda na Yolo Azali et puis petit cachet comment je caché Azali et puis tout ça
Des Souza. Fait des Souza, Jean-Paul de Souza Zali. Et puis, il vient de faire aussi bosser dans les gars, John Malipa, les Canada. Le moment où Zali. Dans le autre, on va circuler ça. Histoire, maintenant, Dallas, net Mbalassi, m'a fait John Malipa. Donc, la colo histoire. Donc, tout le monde terrain. Oui, tout le monde terrain. Donc, on les garde vraiment bien. Merci. En tout cas, merci à Toussaint, merci à Banama et tout. Merci à Batuto Dallas, Samba Moute Samba, sans oublier. Ide Voloko. Donc, Ndega et Kenda. Maman Siska. Maman Siska, Batuto à Dallas, Bamote Belé. Mais tu as peine à moi, ça m'a pas matanga, c'est un absolument où il y a fini par Koufi. Donc, quand Ndega a mes condoléances, donc, on a tout à l'heure. Namoli ba Edule Image Bazaliawa. Dallas, bravo. Tokutanaka, Namakabu Yaboui. Debout Yolo, c'est une très bonne chose, une très bonne idée. Il s'avère que les gens de Yolo se seront unis ici pour parler de Yolo. Nous avons notre vieux Eddy qui connaît aussi bien Yolo, qui va parler un peu de Yolo. Pour vous comprendre de Yolo, vous n'allez pas rentrer produire. Il y aura les artistes qui sont là, nous avons des Souza, nous avons le vieux Juna Janana, il y aura Tonton Lai. Nous allons vraiment faire la fête ici aujourd'hui pour Debout Yolo. Bigis, Sandro Messana Rosala. Je commencerai par appeler le vieux Eddy. Vieux Eddy, s'il te plaît. Vieux Nabissé Eddy, vieux Nabissé Yolo. Bana Yolo, bon vieux Eddy, ya Eddy Yolo. Mabungu. Ah, vieux Eddy. Un mot, ya Eddy. Bon. En tout cas, nazala likambo mosusu ya koloba te sikoyo bote na biso nyonso bana yolo bana yolo lelo tokosambana na esengo otokutana boye eza vraiment esengo mingi. Bon, poso ya kobanda nyonso tu nazobenga paster Kalar afungola apesa biso kamwa priere po epesa nzela ya kitoko. L'année de Shima, Pasteur Kalar pour nous accompagner. Savez-vous tous que dans de tels événements, nous voulons toujours que Dieu nous accompagne. Merci beaucoup, Dino. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alléluia. J'entends pas. Alléluia. Ah, vous ne pouvez pas répondre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous devez comprendre une chose. Avant toute chose, nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, avant toute chose, il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Par toutes sortes de prières et de supplications. Et nous voulons remettre ces circonstances entre les mains de Dieu. Nous voulons demander son aide, son assistance pendant toute la soirée et Dieu nous accompagne. Et personnellement, la Bible me dit que l'occasion soit bonne ou mauvaise, prêche la parole de Dieu. Donc ça dit que je vais juste appeler l'attention de tout le monde. C'est vrai qu'on vient ici, on va se régaler, on va se réjouir, on va faire tout ce qu'on peut faire, mais il faut comprendre une chose, le salut est individuel, le salut se prépare. C'est comme la retraite, si tu n'as pas contribué, tu n'auras pas ta retraite. Et c'est comme la vie que Dieu nous a donnée, un jour nous rendrons le compte. Alors il faut croire à la fin, et c'est la réalité. Parce que pourquoi nous voulons réellement remettre ce moment entre les mains de Dieu, laisser Dieu nous accompagner, laisse que toute chose soit faite sous son contrôle. Pourquoi? Parce que l'initiative de Debout Yolo est née d'une pensée de Dieu. Parce que Debout Yolo est entraide et amitié. Alors lui, ça est là, vous voyez, so batu boyebani kosalaka te ntina boyebana ezali te batuku to toyebi te na nzela so asengaka 1 euro okozwa ntango opesa ye noyebi ye te. Mais à plus forte raison moto oyo oyebi e ondima otika ye na souffrance alors fozala moto na moko ya makasi. Alors ntina oyo tosala Debout Yolo tolobi nini? tolobi ke batu mosusu na Kinshasa tomonaka okobenge tata mwasi mama leki me bautaki na bango bamboka moko bazaki na bango bandeko te na Kinshasa bango na yaya etusala tokoke mama leki bamama kulutu biso mpe lokoto na poto lelo totiki fai mosika lokoto kokuta na awa tolobi likambo ezwaka nzete te ezwaka biso bato
Alors, biso bana yolo te ba sangana. Quand il y a un problème, to sali ata moi ka to sumi ne ko na biso o alobi bo lela na ba o bazo lela. Bo sepela pe na ba oyo bazo sepela. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. OK, nous allons rendre grâce à Dieu. Laissez à Dieu le contrôle de toutes choses parce que c'est lui qui est le maître de tout. Tendre Père, toi qui es le véritable Dieu, tu es le créateur de toutes choses au plus haut. Nous venons à toi en son nom, Père et gloire, conforme à ta parole parce que tu nous as dit avant toutes choses de faire connaître nos besoins à toi seul le vrai Dieu. Tu es l'unique et le seul, tu es le véritable Dieu, Père et gloire. Nous nous soumettons à toi. Nous voulons au Dieu te recommander ces instants. Toi qui es le maître de circonstances et de tout. Bon. Moi histoire moké donc Yolo et ça quartier moko et Salama et banda kotonga en 1949 et aussi dans la 54 ma père na biso azui banda kokuna na Yolo et yango et sala biso siko ndenge et koma Yolo et ça kaka kobanda na bongolo ti les rois les alaki suka nango na kapela et pas beaucoup que nous sommes banguru. Donc, Yolo ya kala yalaki yango wana basala kango expressement et puis pour banda na veni université ti bato bayebi Yolo suka nango ezalaki esika oyo malani affaire. Je veux dire que Yolo avait 4 coins. Il n'y avait que 4 coins, donc Kapela, Bongolo et université. Il petit touré au fond de maison de Yolo. À partir de là, après indépendance, le roi va faire Robert, les Akiba Zamba, la Nino, la Yosoto. Bon, Sikoyo, la carte à Yolo, on a reconnu moi, mon poussé, ça a fait film, mon cœur, mon cœur, pour envoyer que Yolo est à partir de la Bisso, le Congo, Dallas. Et ça a le la Dallas aux États-Unis. Et ça, la Makamusu, oh, bah, le Bakas, on ne gagne pas la moté. Bon, donc, la Yolo, on a tout ça qui n'a pas artiste, on va salement la Yolo, et ça, le la Bafé Bouane, la Bafé Signor, la Franco, ça a la semaine, on surtout la Franco, la Pierre, Papa, le Signor, des soins, on a la barabara, la semaine. Nous avons la part au Seigneur. Bon, il faut prendre l'orchestre. L'orchestre, c'est ça, la Yolo. Et ça va pour l'orchestre, mon président, la Yolo Sud. L'orchestre, il n'y a pas une ligne de la bande qui est l'orchestre. Non, il y a un orchestre qui a appelé. Maki. Orchestre Maki na Yolo Sud. Après, il y a l'orchestre et tout le monde. Na Yolo Nord, il y a l'orchestre Luna. Il y a grand frère Joe Mali, Pierre, mon frère Pierre. Il y a la guitare ici, Kamoko. Les lois ont suscité. Mais si on a Yolo Nord, l'orchestre après l'orchestre, nous sommes à Yolo, mais ils ont l'orchestre l'orchestre continental, et pas il y a la banda, et puis tout ça là, la continentale. Bon, donc voilà, merci beaucoup. Alors applaudissez pour vous-même. C'est une très bonne chose. On vous voit comme ça, avec le casquette, avec le t-shirt, ça veut dire que vous étiez préparés vraiment. Nous vous disons merci beaucoup. Nous allons faire une photo souvenir pour immortaliser cet événement de Debout Yolo. Je serai un bon porte-parole pour dire que... Alors, nous on fait la photo souvenir. Après, il y aura des Sousa. Après, des Sousa, on va continuer. Mi amore, Angelina. Mi amor, Angelina.
Jamba jamba e peccare nostro dia pensare. Aquilo dia querida, quando volai con la fiesta, mi corazón juvama mi amore, Angelina, oh se refait quasi terrigo, acabé banite, wana yolo e bozapio, la maman dalase, au cabisso Angelina, ayúdame querida, llama, llama y peccare, nuestro día pensaré. Aquí no día querida, cuando volai con la fiesta, mi corazón yo va a matar, mi amore, Angelina. Ah, mi amore, Angelina. Angelina, ah, mi amore, Angelina, oh, 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 mi tesoro, Angelina, ah, mia soba, Merique, garçon ya bogale, Mama Irene, la Bengazi. Minha soba. Clementine. Ya Poli. Ye moko. Ah, oui, lui, ye. Ami d'enfance. De maman, fais ça ma bonne zara pour la postérité. Et tu peux saluer tes présences, Jackie Koufi, ah, président Dallas, Dengezali. C'est le fait que c'est terrible. Cabisso, hein? Il y a dit, hein? Chérie Nanga, Naki Pose Kobimanayo, Zonga Baba, Nana Kobana Bakotungi Sangai, Zonga Baba, Jermel Koluka, Tenga Kotana Koyanganga, Bona Zwambongo Pombe Tatolo, Naleki Sabaleki Petra Bimba, Bona Zwambongo Pombe Tatolo, oh, mama, Ekeseni, Yahweh, Atina, Ekabana, oh Yahweh, oh Yahweh, ah, Bengazali, Shainanga, Nayo qui pensait Kobima Nayo, Zonga Mama, Nana Kobana Bakotungi Sangai, Zonga Mama. Clementine Koluka Tenga Kotata Koyanganga, Bona Zwambongo Pombe Tatolo, Naleki Sabaleki Petra Bimba, Bona Zwanzimu Pombe Tatolo, oh, mama, Ekeseni,
ekomi na ino te papa ya kolie betelanga linanga tole wililuyeye deste susa mongomo elengi ayembaka kaka maboko pona bino Dallas oye oye Dallas kitoko bon makambo ese bandi toye kosepela to bina po lelo eza journée na biso lobi etonzi ozaya biso te lelo eza biso tokota na piste to bina ndenge to mesana Dallas ezali quartier ya Esengo likambo na moto te kanda te zuwa te toza na ba présence ba mista bazé belé awa toza pe na présence ya mwana na biso tonton Lai le prince Lai azana biso awa lelo bomona ye awa asebele elongo na ba papa na ye toko toza pe na présence ya Juna Janana alors vie Juna on va bandit Suzuki paza na biso awa mwana yolo ba toza pe na Suzuki 4x4 toza pe na tonton Lai toza bongo na ye moko Juna Janana mobali ya Fifi tobosani te mama Sese pa azali ya bokilo na biso mama Sese azali ya bokilo na biso foto bwaka po esala bien po bachelaka papa fufu ya monene on y va. Maman Altoka Yembe
ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bapangi ye komelesa ye koluka na ye se mbongo ye bai na banda tokokani ye oyo oyo nzambe asalaka moke lokola tonga masini mbanda banga nkanda na ngai te o malole o oyo oyo kadi mobala kabinga ikadona baleki bazalaki kobenga yaya na nzela ya zanga oye o na sambwe o ngai na mesana kobina ta lelo nasiliki mbanda banga kobina na ngai te o ima o oyo oyo Dino Image Pinto le meilleur Photo Joël Metenge Beka l'hôpital ayebisaka nga boye mwana soki kokeleleleki na la vie bakoya kobenga yo makoko makakwe mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo zuwa ye wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya bondumba asimbaka makwela teo suka ya likambo se babwakisa ye nyongo ya mpongi suka se ofuta ye mwasi ya bongaki se na ndako ya Dervale o mama o Dervale likambo na sala eleki lelo mbula zomi mobali akangelanga nkanda na motema ye tokolia tokomelata na sengi bolibisi ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboyanga se ntango naluli ye mingi anga na nyokwami yoyo oima obaba mobali atikinga bolingo na lolemo oh mama moi je noyé sans comprendre oh yeah moi je mouri kado Kinshasa baseli soya kosolola kombo na ngai esili ye oh mama nakelanga na lineti ye oh mama nakeye pa ya Irene na Bengazi ye oh mama nakeye pa ya Irene na Bengazi ye oh champion ye oka ya kolie Judith Masia Mwasi Katoko oh Judith Masia Jacques Koufi Nabao Raoul Wala service toujours Jean-Claude Koufi Cloclo Makouza Oya Marthe Bilemba merci 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 Adil Ondolé merci merci beaucoup nayebi epai ya Irene kuna tabeza kotumbama misuni champagne na ngai eza kote wana
La bossalité Judith Massia, moi c'est que Toko. Alors, chers amis, YOLO c'est bon. Dallas c'est très bien. Mol. Viens à Mol, la Roya Kalate, pas mettre les solos, il y a YOLO. Mais pour l'instant, nous allons inviter notre frère, notre moine, notre camarade, qui s'appelle Choulaï, Tonton Lai, Choulaï Otalayo, papa évoluera Otalayo. On applaudit pour Tonton Lai, le prince. Le prince est là. Le prince Lai. On l'encourage. Le prince Lai, Tonton Lai est parmi nous, à Paris déjà. Azuf Vizana Ndengenae. Alors le prince Lai. Azuf Vizana Ndengenae. Aïna Ndengenae. Aïna Simamoto te. Okoya pona Simamoto. Mais aïna Ndengenae. Aïna président là. Kitoko Samba Moute Samba. Chantal Ikwa. Mol Basugia. Wapi Moute Samba. Bébé Séraphin Bombo Mwasi Kitoko. Mwasi Sika en direct. Ma Sylvie en direct. Naturel. Oh le moto ma plein vidateur. Il y a de Bruno Kabango. Il y a de Bruno. Samba Moute Samba. Olingi kaka osonaka na nkumu oyo bana ngako nasonaka te moninga mafifie
moyeke etali bango basaluse ya nini ongana walinini totongainamama otobenga bakumu ya mboka koko basalisa otobenga samba mute samba koko basalisanga otobenga chantale iko koko basalisa otobenga bana yolo koko basalisa biso otobenga bana danasa koko basalisa otobenga be magungu basalisa biso otobenga sisika erenga salisa otobenga kumu achamba koko basalisa biso otobenga samba mute samba koko basalisa otobenga libizele koko basalisa biso otobenga popoliko koko basalisa otobenga musikasika koko basalisa biso otobenga bana yolo koko basalisa mwana mama bikisanga yawakana kotela kalikamo ngana la papa ona mama mayo paida ona makotela ngaye soba kotela ngaye mama Selina sese wamemonte samba bana yolo oh dalase
tia wana soki ya mesi Ogabe Gaston Muta na kozonga se osima Bana Dalase Maître Zézé Ozoya te bayeba biso tomonana mwa kala tokutani susu lelo na feti munene oyo ya lelo ya bana yolo bana Dallas basangisi lelo biso nyonso awa tomoni bato nyonso awa esengo ebele wana bongo juna jana na RTL oyo atiaki petite wana litoya jina ete lelo bokomona ye lelo awa normal Ah, direct. Emile Kaya. Si. Kitaka na yora bote na yo ezali na zoto pe makata opesi bango mafu mpona bote na yo ya liboma soko ekokonda na bakanisi na mi mpona babote ya mashi olingaka Maître Kasi Terico. Maître Kasi, en direct. Allez
Sisi kama na Dallas. Sisi. Ogabe Gaston. En direct de kiosque. Anise Pedro. En direct. Olata ya pamba olataki. Esekeli ya pamba osekaki. Ebineli ya pamba obinaki. Ememisinga ngambo. Ngambo na mutima nanga. Prefera. Kidera wayo magonzo simba. Anga aleli. Oto imige kena mona kamoto oyo nazangi. Akei agaze. Bouquet de fleurs et nanga na cause la seyo ya ye maloba o ko absence na ye e pananga e komanda kwa monte magogo afi ninele juna bandeko babolingo lelo tokoyebisa lisusu bana Dallas banzembo oyo ntango toza kobeta yango na Dallas ozalaki bana mike soki botuni bamama na bino bayaya bakulutu bakoyebisa bino nzembo oyo ndenge esalaki. Lelo tokomi koyemba lisusu na bana na biso nazali na mopanzi na ngai awa na esengo ndenge boza komona biso awa totelemi na esengo ngai na mwana oyo ya ngai gedene ozomona mer gedene Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.